Congolaise, on se rend pas compte de la dimension que Bellevue est en train de donner au cinéma congolais. Je pense qu'on se rend pas compte. En gros, elle a sorti sa pièce de théâtre et moi, j'avais mes partiels donc j'ai pas pu regarder. Donc ce soir, je me suis dit, je vais me poser tranquillement, je vais regarder. Et là, je regarde et je me dis non, Bellevue, elle donne une dimension au cinéma congolais que personne n'arrive à donner. Écoutez-moi bien, et je pèse mes mots. Pour moi, à ce jour, il y a personne qui peut s'asseoir à la tête de Bellevue et lui dire on est au même niveau. Non. Non. C'est tellement abouti. Tout est tellement bien réfléchi. Et c'est tellement abouti que je sais même pas quoi vous dire. Moi, je suis sûre que dans les années à venir, quand Bellevue aura le budget nécessaire, elle va nous sortir un film à la hauteur, ou même meilleur que La Vie est belle. Et je donne La Vie est belle parce que pour moi, c'est le meilleur film congolais qui existe à ce jour. Et je suis persuadée que Bellevue, elle est capable d'égaler ou de surpasser ce film. Vous vous rendez pas compte? Je pense qu'on se rend pas compte, tu vois, au-delà de toutes les polémiques, si on se pose en toute objectivité, il n'y a pas mieux, il y a pas meilleur que scénariste, ou enfin, je sais pas comment vous les appelez, mais il n'y a pas mieux que Bellevue. La communauté congolaise, on se rend pas compte de la dimension que Bellevue est en train de donner au cinéma congolais. Salut, bonjour à la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Naebi Sarabiso toujours que ça les labino en tout cas, ils allaient devoir pour nabiso yango wana soki ya koloba ezali to mankakate to yaka pour na ko partager elongo na bino balandia B52, la mignonne officielle. En tout cas, bon début de la semaine, bon week-end na bino Bosan. Bon week-end na bino bisika nyonso bozwami toza déjà le samedi donc babi ça casse ou ça passe. Tout le monde est déjà affiche ya film na biso ya sika déjà wana Maman Bellevue quand la patronne a tika kabana nzalate, c'est-à-dire il y a préparaka déjà tout en avance. Tout ça dans un stock moro et ça le roi Stockholm na Suède. Dans un stock le roi na Stockholm. La grande famille pardon. Poli bisara. Maman Bellevue peut ça ngaka esengo. Si vous êtes nouveau ici ou nouvelle, je vous demande de vous abonner, aimer, commenter, partager le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Ma grande famille Elisusu songi news de kopesa bino ba information ya solo lelo papa songi tikana ya nolana no baike babi papa songi monoko etoboka papa songi azalaka na ye songi te malobaka vérité apesaka ba information ya solo bango nyonso tu balobi ete papa songi azalaka be monoko etoboka kasi na kosuka wana te lelo na timo le lisusu ba information na ye koyebisa bino ete papa songi atimoli makambo ya bakuke papa songi atimoli makambo ya libota ngaye nakosuka wapi lelo bakuku bana ya sila bisalo balobi ete Mama Bellevue la kandi ye sukali etonda ye motema mabe ayebi kolata te Bellevue ayebi kolata te alataka bilamba minene alataka bilamba lokola ba mama matekaka makala alataka bilamba lokola ba mama bipopola bandeko bolingo bana libota pe batali balobi bozela to ya no labino Bellevue la kandi monsieur atonda sokali ya no libango boye alobi ete ngai nazali na ngata bufatu teo ngai nazali na ngai Shargi Sharufa te pona la tablamba ya Yoji to na tablamba ya Versace ngai nazana ngabe mwasi na la takana bidlamba pona bomba ka motaka bandeko bolingo likambo somo papa songi tozo timola kaka kuna pe balala te bana libota batomboki balobi ete po lelo babakuku bazala po lelo babakuku batelema po lelo sila bisalo ayeba na TV afongola ba YouTube channel ezaka kapote Bellevue la kandi monsieur atonda sukali yende asala pote sila bisalo azala rando dizo continue toujours papa songi
tokobandolanda kaka toyeba ete nani yango azali koloba ya solo to nani yango azali kokosa. Tomonaki ete na mikolo milikaki excusez-moi Sila Bisalo asali vantar akendaki kosala émission na kati ya ndako na ye alakisa te ya tonda bomengo. O bandeko ba bolingo toyoka lisolo alakisa te ya tonda bomengo abengi journaliste afilme ndako na ye ba photo ya mobali na ye ne ye moko na ba piscine. Oh balobi vanité de vanité nyose koleka na yango ebongo na suka na yango la kandi moso atonda sukali mama belle vie mama sociale motema malamu lokola mama Maria ye perfandika kalobi ete ba revenu nyonso ya inane ya Belle Vie télévision azwa ba revenu wana atiki yango na disposition ya ba orphelin ba revenu wana aider ba femme veuve mosala nde eleka maloba na ebele bino bolakisa babie matériel biso tokosala kaka bafilme ya kitoko po etombola culture ya Congo na biso bakuku mpe balalaka te balobi tieleka yo loba deni otelemisa culture ya Congo yo moto obebisa culture ya Congo okomisa yango lokola lolenge nyekese bana libota bayanoli soko tali bakalite ya bafilme na bango eza lokola basala yango na Hollywood basala yango na Amerika bongo bino bosilekela nini o mboka na biso Congo to yanola te tokokola tokokolo te eza be bongo elobi nango Koffi Olomide moto alakisaka nzela bazala ko bena sima na ye sikoyo nani alakisi moninga nzela awawa pote batu ya libota balobi ete mama Belle Vie kandi moso atonda sukali yende mutabimisa Sila Bisalo eske ye mtazolakisa ye nzela to azolakisa ye nzela te bakuku pe monoko toboka bafanda te balobi culture nini yango bafilme nini yango wana ozolakisa batu ozokopi makama mindele ozokomisa yango na moyindo batu ya libota pe balobi ezalaka kaka boye bobandaka kofinga Koffi ete azwaka bafilme banzembo ya mondele abongola na mangala lelo oyo Koffi aza na some ya koleka bato nyonso tu lolenge moko kaka obamba mama Belle Vie mama atonda sukali na nzoto motima malamu lokola mama Maria mama na Yesu ye wana pe lisusu azwa bafilme ya mindele abongola na mangala. Oh botika songi ko lelo awa wato moni ba filme ya kitoko ezali ko bima bandeko ba bolingo ba filme lokola ba méritocratie oyo komi na degré moko ya somo bandeko ba bolingo ne komi ekosuka lolenge nini nebisa bino sori ya papa na biso GR ekozala ndenge nini soki tana hotel filme te kota na YouTube beta Belle Vie méritocratie okoyoka ndenge nini ekomi biesi sor na ekozala ndenge nini geti akosuka wapi enga bandeko bolingo ebongo ndeko Linda sor na ekozala lolenge nini engaye bandeko libota bandeko ya bakuke bosangana na bino wenge pe ezonga nango moko ebongo bino atabo kabwana bopesa na mbote te bota la filme ya moninga ndenge zali koleka awa wana ensemble tozali ko travailler na babakuku tozali ko travailler na baba ya libota mais po bozo information mingi ya émission basongi bobosana te bo partager bo s'abonner pote bozo basango ya bana ya libota pe bana babakuku awawa mbeli ezimoto tokata totala te B50 la mignonne en tout cas ba information na yo pesa kapona bana libota eleke lengi mingi tombola lokumu to ya mboka bendele koya te pona lelo bandeko bolingo utu banga mbeli te na lobaki be koloba makambo isiko yo leader misi pena esobe comme le niveau nini bandeko na yebisa bino mboka na biso mawa mboka na biso polo ba artiste nyonso tuka beko kabwana nani akosangisa bango bandeko babolingo yo yakalala papa songi lelo asuki na awawa pona boni nanga makambo na lobaka boye na tonga kabato lelo nasuki awawa pona le reste bokota epa ya B50 la mignonne mosi oya pesa information atala te tokutani na prochain épisode ya songi news mama tokende o. Les Congolaises, on se rend pas compte de la dimension que Belle Vue est en train de donner au cinéma congolais. Je pense qu'on se rend pas compte.
En gros, elle a sorti sa pièce de théâtre et moi, j'avais mes partiels donc j'ai pas pu regarder. Donc ce soir, je me suis dit, je vais me poser tranquillement, je vais regarder. Et là, je regarde et je me dis, non, Belle Vue, elle donne une dimension au cinéma congolais que personne n'arrive à donner. Écoutez-moi bien, et je pèse mes mots. Pour moi, à ce jour, il y a personne qui peut s'asseoir à la tête de Belle Vue et lui dire, on est au même niveau. Non. Non, 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 non. C'est tellement abouti, tout est tellement bien réfléchi et c'est tellement abouti que je sais même pas quoi vous dire. Moi, je suis sûre que dans les années à venir, quand Belle Vue aura le budget nécessaire, elle va nous sortir un film à la hauteur, ou même meilleur que La Vie est belle. Et je donne La Vie est belle parce que pour moi, c'est le meilleur film congolais qui existe à ce jour. Et je suis persuadée que Belle Vue, elle est capable d'égaler ou de surpasser ce film. Vous vous rendez pas compte? Je pense qu'on se rend pas compte, tu vois, au-delà de toutes les polémiques, si on se pose en toute objectivité, il n'y a pas mieux, il y a pas meilleur que scénariste, ou enfin, je sais pas comment vous les appelez, mais il n'y a pas mieux que Belle Vue. La communauté congolaise, on se rend pas compte de la dimension que Belle Vue est en train de donner au cinéma congolais. Vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozo lia bazo tia yango ba poison. Biloko tozo lia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera
gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, la. Kina sala mignonne bokolia. Oh, zéro. Lobezala kina 10 senando yo bokolia kona 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.